Mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso oyo tolandaka réflexion. Nga Sir Love nazo répondre motuna ya semaine oyo etunami papa ou mama. Soki mwana na yo ya mobali aye koyebisa oke azalaka pede ou ya mwasi aye koyebisa oke azalaka lele. Comme parent, réaction na yo ekozala nini? Deuxième question, mobali ou mwasi. Soki o comprendre que mobali na yo azalaka pede ou mwasi na yo azalaka lele. Réaction na yo ekozala ndenge nini? Na question liboso, soki mwana na ngai ya mobali aye koyebisanga ke azalaka pede ou ya mwasi aye koyebisanga ke azalaka lele, nakanisi ke na obetela ye maboko te, na kosepela na ye pe ata mokie te. Po mondi wana oyo ake kokota eza deja mondi moko mabe. Donc mpona lelo bato bakoma kosepela na bango, bato misusu bakoma kosepela nango, mais eza deja mondi moko mabe. Eza mondi te oyo keke ezalaki obetela mwana maboko. Imagine to boti mwana mobali bogara mobali aka ezala pede, ata kutu pe aza bogar te, mais aza mwana oyo boti aka ezala pede, eza deja mabe makasi. Po eza na mingi baza na mondi oyo baza na bambongo na bango, oyebi kombe babebisaka mpona batraitement bapede kaka, oyo mpe baza na bamoyen te, eza mpe na mingi bakufaka. Po eza mondi mabe. Nga na osepela na mondi wana te mpona mwana nga, na oprefere napesa ye conseil, natalisa ye baconséquence oyo ya kovivre na mondi oyo yake kokota. Obe mwana oyo nga ya mwasi nayebi ke na boti nazozela bakoko lobi oyo bakobenga mama alakende kolinga moninga na ye ya mwasi, eza bizarre. Na osepela na mwana wana ta moke te. Donc ndenga na lobi ke eza kovandisa mwana, kosolola na mwana, koexplike ke mondi oyo eza mondi ya mabe. Fos na kolinga na sala tu nabimisa mwana na nga na mondi wana. Malgré babake o mwana koli eza ke fasa la ba choix na ye. Po gu ya mutu eza ya mutu. Menga vema po na ngai na kosepela te. Na kobetela pe bana wana maboko te ke okomi pede na betelo maboko bi okomi lele na betelo maboko, non. Na kosepela te. Mais na kolinga na sala effort na banzela ba conseil mwana abima na mondi wana. Pe soki aboyi a préféré ke azane pede bi azane lele, akesa la vie na ye musika nanga. Donc ezala ke ye na kwe na yenga pe na kwe nanga. Non sepela mukie te. Parce nga na boti po azala pede te, na boti pe te po azala lele. Talaka bakombwango epezaka kutu nani po muta bimisanga ta na monoko. Donc na osala effort mwana abima na mondi wana. So mwana boko bima na mondi yango ya ake na bavine nga pe na tike na bavine nga komi parent. Deuxième question, mwasi soko ye ko comprendre ke mbaye no azaka na ye pede. Donc nga komi mwasi nayebi ke nazala na jona na kati ya ndako, ke soki na bimi na ye na libanda na balabala na otambola ne na osala fière, na omona ke na obenge mobali, mais quelque part babengaki mobali te, babengaki mobali te. Donc aza mobali oyo alataka pantalon bouton na gauche esimba te toka bwana. Po valeur na nga ki bo mwasi eza wapi? Nga so na bimi na baba na omono jo na osala lo fière, mais quelque part nzoka bayebi ke tala kutu oyo
donc ozala no na valeur te oyo okomprendre ke ozala na mbanda mo boye aza pe jo lisusu na ndako baobengo papa nga moko na obengo nanu na ozwa yo nanu mobali na ovalorize yo komi mobali na osalelo fier komi mobali ele na balabala oza mobali te oyo vraiment na portugais tolobaka nwe ome maze omo donc oza ndambo esimba te ata oyo tolobi ke otika mpo na ngai esimba te na préféré ke akesala bavi na ye nga mpe natikali donc nga mobali soki naza na yo na kati ya ndako na ye comprendre ke ozala ano pede papa continue na kipede na yo nga mpe natika ye na bavi na nga mpo mobali ya pede esimba te mpo atako nalobi ke otika soki otiki nga na ndako nayebi ke otiki me na balabala bato si bayebi kozala ya pede bakoyeba ke otikaki pede bakoyeba ngo te donc bazwako sujo te bazwako mobali te esimba te mwana oyo ya ngai mpe na kati ya ndako oyo nga na boti soki kozalaka pede nalingi mpo na nga fo tikaki pede soki mwana naboyi kotikaki pede akozala mosika na ngai ya mwasi mpe oyo ekoma lele fo atikaki lele soki aboyi kotika akozala mosika na ngai mpo eza da mondi moko mabe ngai nakoki kovanda te na mwana pede na kati ya ndako nakoki kovanda te na mwana oyo aza lele na kati ya ndako eza da ya soni donc fo bazalaka ya misika bango nyonso balobaka ma 100 metre tokuta mba nsima